bolandi biso na masolo maye tozali na yango mpona maye matali bomoi bwa biso matondo mingi tokolika ete longonia na tata mokelu ya bikelamu biso longonia po ete bandeko na biso bayamba longonia na biso ya 4 janvier 59 oyo bazali ndakisa ya koloba ete tolembi minioko tolembi lokuta tolembi pasi tolembi moyibi tolembi kindoki tolembi motema mabe tolembi likunia na bongo loposo pembe tikela biso bomoi na biso pe mabele na biso. Alors, les gars qui n'ont nini le 4 janvier 1959, tout qui bat toi bête histoire yo ozala qui na tango wana peu ozali intellectuel pour comme beaucoup mingi voici ma lettre mukando yo comme nazana mususu kuna na bureau kuna okomaka pe mingi oyoka ka pe mingi nini les gars comme mukolo wana oyo koko na yo mama na yo ayebisaka yo oyo yo tanga na ba livre nga penza na babuku na tangi te tangi te kasi eloko tokoki toloba nano yambo tokoki kolobela 4 janvier te po 4 janvier eza ebotamaki kobotama nini ebotaki 4 janvier mundele ndenge bandeko babandaki kolanda mwa yambo awa bolandi baelema oyo eleki ya Léopold D ebandaki na AIC Association Internationale d'Afrique wana ezwi Afrique centrale nsima nango ntango bakaboli mabele ya Afrique na conférence de Berlin nde sikoyo Léopold D azwi eteni oyo ebengamaki état indépendant du Congo. État indépendant du Congo oyo ezalaki propriété privée ya Léopold D na bandi bolandaki mpe malamu na biteni yango ya yambo wana bautilize violence basali force publique basali la police coloniale bautilize violence po bavandisisa exploitation pe bavandisisa bokonzi na bango. Donc Stanley azalaki tyran azalaki penza mobomi basali pona intérêt na même ba policier nde bozomona ba pem wana passé wana ba pem ba police militaire ya tangwana baza na service ya mundele ndenge bazaki bongo. Donc mundele a utilisé ba moyens nyonso po avandisa makambo na y compris église ndenge zalaki ezaki na service ya mundele soki bazoni okola bino epai boye donc église nde aza kosunga bino bondima pasi donc aza kosunga l'état colonial anyokola bino malamu malamu nde ndenge wana azolo bato so babeti yo ngambo yo bakisa lisusu litama mosusu babakisa nde aza koteya bino te elengi na esengo na babola po bokokende likolo. Donc nyonso ezalaki koaffaiblir bato donc église ezalaki na service ya bacolonisateur. Alors na bapasi nyonso bato bazalaki koyoka injustice oyo mundele azalaki na yango fimbo meme classe botangi kelasi na torture kelasi ozobanda yango na fimbo soki bakosi yo na mateya olingi otuna ta motuna to oyanoli lolenge oyo bapeseli yo te po yo omoni te ndenge bapeseli yo eza yango te bakobeta yo fimbo esali te bato bavandisi bozoba na mituna bango bato bamoni te ndakisa soki batuni na mundele na moto moyindo mundele atangisi ke koko ya moyindo azalaki sauvage mundele azalaki civilisé soki oyanoli te te koko na nga azalaki civilisé bakobeta yo fimbo okomata klasi te esengeli kaka oyanola te nde ye mundele azalaki civilisé nde bato na somo wana babandi meme kotikela na bana na bango bozoba na lokuta yango esalaki sikoyo te neleko moko kolandela pomba te colonisation eza continuité kaka ya esclavagisme nzambe lokola convention na colonisation ngo ezalaki conventionnel elingi koloba eza likambo boyokani mpo biso tonyokolaki mindele. Alors esalaki te na 1921 Mfumu Kimbangu atelemaki ntango Mfumu Kimbangu atelemi mpo na kolamusa bayindo basosola ete makambo ya mindele eza makambo ya mabe epai na biso eza lokuta epai na biso na mangomba na bango ya losambo eza mpo na koboma biso na misala na bango administration na bango mibeko na bango makambo nyonso batielaki biso
ezalaki pour l'intérêt ya bamindele na banzela na ba société nyonso ezali kaka na intérêt ya mindele toza na ba salaire te toza nde na ba rente de survie donc bapesi yo mwa makoki po koka kobikela na yango kasi bomoi ezali te mondele akovanda na esika ya malamu na kalina yo okiti bayo bakotia na cité indigène okoki kotonga ndako ya munene te na bamboka okoki kotonga ndako ya brique ya kotumba te kaka ndako ya nzete na ndako ya ndele otongi ndako ya munene oza na fimbo na Kisasa bokolala 19h30 20h boke kokota pona kolala bamoni yo na libanda fimbo eza kozela yo sans payer eza kotambola sans payer eza motuka oyo ezali kokanga bato na bapokwa wana do sans payer lingi koloba okofuta te donc moniokoli ya motindo na motindo alors mfumu Kimbangu atelemi na 1921 po alamusa makanisi ya bayindo koloba te ntango na biso ekoki ntango mfumu Kimbangu atelemi awa mpona kolakisa ete ezalaki likambo ya mabongisi ya tata ke likolo na se na Amérique Marcus Garvey pa telemi alobi biso bayindo ntango na biso ekoki mpona kozonga na Afrique epai na biso alors mosala oyo mfumu Kimbangu asalaki ekotisi conscience kolamusa makanisi ya bayindo mundele akangi mfumu Kimbangu boloko ya liwa kasi asali mibu tuko misato sima mibu tuko misato nde mfumu Kimbangu azongaki na mokili ya molimo banani bakangaki mfumu Kimbangu église catholique parce que ba prêtre nanu bato bakendaka nanu liboso na nkamba kokende koyeba nini mfumu Kimbangu aza koteya nde bongo sima bake kosala rapport na bango epai administrateur ya territoire oyo kosala sikoyo ke bakanga mfumu Kimbangu basambisa ye na wana ba chef coutumier na biso na bato bazaki na boko bazaki wapi pouvoir na bango ezaki neutraliser to boni boyebi yambo na yana na ba chef coutumier eza na likambo moko elega ba chef coutumier fo boyeba boya ba chef coutumier d'abord bazaki ba chef de clan chef de clan chef de terre bakolo mabele parce que mabele o tozai nango toza ko hériter yango progressivement ba mabota ndenge tozo ndezo sala sikoyo tosali pe organisation na biso donc chaque chef oyo aza likolo aza kokonza baninga na ye na mabele na ye pe na mabele na bango moko pe wana baza bandeko na bandeko bandeko na bandeko presque partout siko tango mundela ye ndenge balobi ba proclamer le 1er juillet 1985 que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Donc bayebisi que mabele elongwe ya bino et comme il y a l'État wana nani belge et comme il y a administration belge alors ba chef de terre ba chef de clan bazalaki obligé à céder mabele et pas ya mundele soki te babomi yo et mundele akamati épée apesi epai ya ba chef o boyokaka mbele lulendo ezali mbeli mpona oboma ndeko na yo to oyo nyonso akoloba ete mabele kokoma ya mundele te ba chef médaille baza ko médaille ba chef wana kolatisa bango ba médaille po ba servir mundele yango ekosala sikoyo ke ba coutumier to lobela bongo do ba chef de clan ba nkumu wana ba hérité sikoyo bokonzi ba servir ki mundele ole ba servir mabele na bango parce que mabele tikala kisu ya bango te comme mundele soko ndimi ko servir mundele te bakoboma yo alors le 4 janvier 1959 botozo ke kuna mais ezana tina to sala récapitulation mo ndambo ya histoire neteni wana po bato basosolaka ke lelo pouvoir coutumier ezana tina ezonga il faut remplacer administration parce que administration nde bomi po omoni ndakisa administrateur du territoire azali administratif yaza kolo mabele te nzoka coutumier azali chef de clan pe chef de terre donc bakoko bakundami bayokelaka chef coutumier donc chef de clan chef de terre nkumu par rapport il y a administrateur du territoire. Si vous administrateur du territoire, il y a administratif. Logique, il faut administrateur du territoire. Soit tu es administrateur du territoire, il faut la chef de clan. Aux hommes, ton kumu kolo mabele. Parce que les mabele ils ont produit biso te, ils ont livré biso secret na yango te pona nini. Toza dessoudé na mabele na biso.
Donc mundele nde mutakoma kolo mabele na biso na soutien ya église oyo ezolobake biloko ya mokili eza na tina te bokokende lola. Alors nazoya parce que même pendant ndimango fimbu kaka na religion ondimaki biloko wana fimbu. Donc torture ezalaki partout. Même na musala, même ce que lembi bakobeta yo. Nakosepela mingi parce que boza émission Notre Congo. Mikolo mususu bokende na musée na Mongalema. Pona kolakisa bato ndenge nini musala mabe Stanley ya sala. Parce que chemin de fer wana bozolo ba chemin de fer, le Congo ne vaut rien pour la Belgique sans ces chemins de fer. Donc bato bakanisa kake Congo ezo valoir eloko moko te pona Congo. Ce qui chemin de fer ezate nzoka ezo valoir eloko te pona ba Belge parce que kokoma na matadi pona kofongola nzela parce que nzela ezalaki te. Alors pona kofongola nzela il fallait kobuka mabanga. Bakoko na biso ba boma bango nesika wana tina niveau bakoki kotia yo ke balati yo ba dynamite et ba tie do explosif ba ti yo nesika mabanga ezali ali ba pelisi mesh o panzani na mabanga misunio na ba ibisi bandeko no balia. Donc souffrance ya lolenge wana alors esali ke na éveil yo mfumuki mbanga memaki esalaki batu ebele basosola mais malgré ça le col esalaki ke na bonkumu na nyonso esi bebaki mundele armée parce qu'il faut comprendre bien que armée coloniale ezalaki na service ya mundele ezalaki na service na bisote ti mais quand même quelques-uns conscience eza na kati malgré mibeko parce que d'abord eloko ezobebisa bato tina lelo même ndenge tozonyoka maboye ezali problème nini système okoki kozala ozana mayele pe ozana conscience mais ceux qui bati yo ne bonga eloko ekobebisa ezali mobeko oyo ko appliquer parce que soko lobi les sols et les sous-sols appartient à l'État bambuma makaku na matonge na mbile sobe na mayebo zwa na yo na tangwana la terre appartient aux autochtones na bakoutumier na bankomo. Mais ce qui kaka diamant et monani wana or et monani pétrole et monani les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors natangwana bodimbisi mundele aye pour exploitation. Alors nyonso esala ki bongo éveil à conscience et ko sala ni. Tant mfumuki mbango azongi sikona mokila molimo. Sikona koti na ngambo spiritualité. Mfumuki mbango a plaider cause ya bayindo ke sans politique. Moto mwindu akobika te parce que elle spirituelle mfumuki mbango alongi siko il faut longa susu na elle politique pour a diriger mboka na ye yango esali siko ke création ya abako oyo ebandaki na tata nzezalandu comme association culturelle simeko comme parti politique baye kotia Mbutakasa comme président ya abako parti politique après na ngambo mususu Mbutalo Mumba pe batelemi pe biteni wana siko eloko nini ekoleka poto koma na le 4 janvier na préparation spirituelle ezalaki ete il faut toujours indépendance na biso normalement vers les années 60 61 il fallait batu bazala déjà akolamuka na kati ya batu akolamuka mokili ya molimo asi préparaki déjà groupe moko ya batu oyo bakoya kosala pe musala wana à part bako déjà na 1936 parce que likambo ya vita oyo bomonaka vita ezali équipe oyo esali scission entre équipe ya mindele na équipe ya bayindo donc équipe ya basango parce que basango bazalaki bakolo daring ezalaki lokola mwana ya daring ya ba Belge non ya ba Belge parce que daring de Molenbeek ezaki kuna na nini na Belgique nde basali daring wana awa ya basango dragon ezalaki équipe ya ba frère na boma na matadi avant ya ekoma na kitambo dragon de bilima no dragon bilima rouge jaune voilà sikoyo V-Club eza équipe oyo ebimi tango bakaboli bango na nini na daring donc basali renaissance donc lokola mbotama ya sika basali renaissance sikoyo eza lokola équipe ya bayindo yango bokomona V-Club
ezalaki na ebali nango noir vert oui noir mpona kolakisa boyindo ye baza mutavea wana nga nazolobela makambo ya bitumba bayindo nazosembola bato mpo boyeba parce que vert na blanc ezolakisa pembe ezolakisa mundele noir ezolakisa mutu mwindo vert etikali na katikati wana mpe bomoni église kimbangisi alataka vert blanc donc vert ya mfumu kimbangu pembe ya mundele et soki vuvamo alati vert noir jaune noir ya bayindo jaune longengo oyo ekongengisa mokili moi nde longengo alors sikoyo vert club ntango abimi bokomonake bato ya pusu bato ya bemisala bakomboli balabala donc bato wana bato bandeki nano kokumisa parce que daring ezalaki équipe ya bana classe ya baintellectuel bana ya Anne awa na Anne kuna nde wana sikoyo vert club ebimi lokola équipe populaire sikoyo ya population ya bendigène voilà likambo te alors sikoyo esali ke vert club bango ntango eye bongo ekomi siko équipe moko elongaka kaka nde tata ya bakutino Kutino Fernando tata na ye azali parmi mitu ya vert club na ntango wana alors bacommerçant ya bazombo na ntango wana na Angola te bazombo baye sikoyo bapuye vert club baportugais mpe baye bakoti nde sikoyo renaissance wana ye kokoma parce que azali kolonga kaka nde aye kokoma Victoria Club, donc club de victoire. Alors, na lolenge kaka wana bana mbongo parce que bato mbongo bakoti mokonzi ya terrain parce que alonga kaka kolo mabele. Omoni sikoyo aye kozwa population ebele ya bayindo. Abako majorité ba Congo. Kinshasa pe ezalaki majorité ba Congo. Ozomona tangwana bien que bikolo musuba yaki mais lokola Congo central eza pembeni awa bangole bakota plus pembeni. Alors sikoyo ekosala make na 1958 conférence eleki na Accra. Ba dirigeant politique ya Congo pe bakendeke sikoyo bambuta Lumumba bakutani na ba Kwame Nkrumah ba Sékou Touré ba Papa Thomas Kante nani Kasavu bakendaki te. Kasavu bakendaki. Thomas Sankara. Non, Daniel Kanza. Bango nyonso bakendaki kuna batata Kuyena, ezali Kuyena, tata ya Kuyena Munzita, bango nyonso presque bazalaki kuna. Alors na bozwi na bango, il fallait sikoyo ko lakisa lisusu population malamu le panafricanisme ezani. Yango esali que le 28 décembre le 28 décembre 58, Mbuta Lumumba a tenaki meeting awa na victoire. Tant Mbuta Lumumba tenir meeting, alobi siko makambo ya indépendance. Et la musi makanisi ya batu makasi. Siko ba Congo ba lobi babi mais ndenge nini ye Lumumba auti na kisangani wana ya kosala meeting bongo biso ba koloni tikisasa biso ba ko tozonga sima biso pe photo sala ya biso. Nde wapi sikoyo Abako ake kosenga nzela epa monsieur Torder pona la gouverneur ya ville ya Kinshasa pona base autorisation ya meeting bango pe basala meeting na bango le 4 janvier 59 na Imika bapesi bango autorisation lokola ezali ke likambo ya Nzambe eza na kati na mokolo yango pe kaka ba programmer match na association sportive ya Kinshasa dans Askin ya Leo Kut Asleo abongisi masano entre 20 clubs na Mikado. Mikado siko eza équipe ya Sabena. Donc Sabena eza société aviation ya Babelge. Mokolo ngo ka wana. Sikoyo tango bakomi na veille donc samedi. Ya dimanche wana donc samedi le 3 janvier, Mindele ba eko raisonner, balobi bon. Soki Lumumba asali meeting eningisi Kinshasa, ye muta kisangani. Bongo tango Kasavu bwa kosala. Ekozala ndenge nini? Il faut bo interdire meeting wana.
ozomona nzoka sikoyo ntango bazosala mosusu babi ke Lumumba pa alingaka ya na meeting wana mpo ya koloba ndenge pa utalaki kuna na Accra te wana eza bacommentaire Les commentaires sont libres. voilà. Voilà. Alors sikoyo esali ke basympathisant babundi ya bako bayebaki ke meeting ezali. Alors dimanche wana na ntongo baye na imka kondo président Kasavubu avandi na ndako na ye wana en face ka wana ya imka na inja numéro 1 wana azaki wana bato déjà population esi baye bisi ke meeting eza te bato bazeli azoya te ti suka nango na vers 10h 11h ayebisi bango ke non meeting eza te mpo na nini oyo te mindele baboyi mais bokitisa mitema ekozala nango prochainement donc lelo baboyi mais bakopesa biso autorisation bon président Kasavu bazongi epai na ye po azalaki ne moto akimia ayebisi bandeko non bokitisa mitema mais population wana esepelaki te bazozonga na koyimayima tokoti phase déjà après midi wana match siko na stade na Tata Raphaël wana stade Roi Baudouin avec club Poli contre Mikado basali bango kanai siko ne Poli match yango wana match yango wana Poli tango Poli papa Makengo nesika azali longonya pona ye bobengisaka bango ya chaka debi papa Nzinzi ye pazali ya chaka bimoko et mingete wana nde tombokisaki siko bato vita pour faire club akoki kopola ni équipe basango ya banani ya ba Nzinzi azobeta na Mikado oui papa Nzinzi azaki joueur à Mikado bango na papa Makengo na uti kotanga wa bon na ngambo avec club il faut kotanga ba papa Brazos mokolo ngo pa zalaka ba papa Kwete bazaki mo ebele. Alors batu avec club basiliki na défaite wana tango babimi siko bazozonga ndako bakutani siko na batu ya bako wana mobulu nane bandi nango te siko balingi bayeba Kasavubu alobi nini kolandela désordre eza na kati na ndenge bamindele basali biso injustice neti na stade kozonga batuni Kasavubu alobi nini pona indépendance na biso bayoki te balobi Kasavubu alobi te pona nini alobi te ote mindele baboyi. Voilà esika décision ezwamaki ke en tout cas bato oyo il faut bakende. Alors moni moto wana ya stade ya ba supporters wana ya vita déjà déçu le fait que Poli bazana kanda mindele baboyi baye kokuta mindele baboyi na bato ya bako oyo bamitombokelaki déjà me basaki mobulu te alors moto epeli nde ba nyonso siko babandi siko babi bon photo kanga nzela en tout cas mundele akoki koleka te awa. Alors esali ke monsieur Brazan Pinto azaki coiffeur awuti sikoyo na nini na Kalina aki Belge monsieur Brazan aza portugais monsieur Brazan Pinto ndako na ye ezali na juste na balabala Simba na coin wana. Alors monsieur Brazan Pinto azoya na tukutuku na ye azaki na mastor donc revolver alors tango bayindo bakangi nzela aloya sani abeti bango masasi nde tango abomi bango nde sikoyo ye wana foncé vers quartier na bango Foncobel. Alors yango ekoya kosala sikoyo ke bayindo batomboki mpo balanda epai Brazan Pinto akei et puis quartier Foncobel ezalaki quartier oyo bamindele bazalaki baportugais na baespagnol bazalaki wana bacommerçant nde tala sikoyo oyo esengaki ke mundele na mokolo wana akovanda awa te il faut akende oza koya tia misapi boye bimisa loboko libanda soki loboko eza pembe yeba kaka te okokita mpe okobetama. Alors mokolo yango basangisaki na basango mpo balobi te na basango lokola bazalaka complice. Alors baye awa na Pierre awa na commune de Kinshasa baye ti na Paul kuna na Barumbu donc nyonso bapandi Eucharistie
bilamba basango bamemi yango basango mosusu batumbi bango mandefu balesi bango makayabu na pilipili mais ezalaki somo mokolo wana alors bakei na côté ya nini ya quartier Fokobel wana donc tolobani kozwa biloko na bango to biloko oyo babi biloko boyiba ko eza biloko na biso bomengo na biso yango na pesa biso botutu te to biloko bato te bongo ya yibi pendant combien de temps na kanisa tali kama papa kusa lobaka 100 ans ya nyongo oui hein baza na nyongo elo ni bayibi te pa biso tata nde monsieur Brazan Pinto wana yango na kosenga leta esika wana na balabala Simba batiango mémorial lelo 4 janvier bana na biso basalaka pèlerinage esika wana nzela oyo ekumbaka tina stade Tata Raphaël balabala wana babengango avenue de l'indépendance na victoire wana bacha symbole ya victoire de l'indépendance bolongo la place de l'indépendance na Gombe indépendance ebunda melaka na Gombe te quartier place des évolués place des évolués juste na gare centrale na palais de la justice mona liboso wana na palais de la justice ah d'accord oui oui place wana nde batiaki place de l'indépendance côté tenait de Gombe wana oui oyo etali ezotala palais de la nation place du 30 juin na gare donc balongola alors omoni 4 janvier wana ndenge bato batombokaki na mindele bake na Brazzaville bakimi bake Brazzaville alors esali sikoyo ke na kati ya kotomboka wana mundele sikoyo aluki nani auteur aza te parce que même président Kasavu bazalaki commanditaire te président Kasavu bazongaki nepa na ye mais sikoyo il faut koluka ndenge nini boke koneutralize bato oyo nde omoni sikoyo bake kosala poursuite na badirigeant ya bako ebe kokanga Mbutakasa na bandeko ne mususu bamususu pe bakimi bake Brazzaville. Nous disons merci à Jeannot Kouzi, merci à tous les travailleurs de la RTNC pour ce grand travail que vous ne cessez de le faire. Je sais que notre récompense viendra un jour. Nous travaillons comme de militaires, mais c'est ça notre travail. Nous l'avons choisi, nous devons assumer le travail que nous faisons. Merci, nos félicitations aux autorités de la RTNC, en commençant par le PCA, les DG de la RTNC, Ernest Kabila, et aussi le DGA, Freddy Moulumba, et tous les travailleurs, nos directeurs et tous les travailleurs de la RTNC. Oui, on va aussi souhaiter présenter les vœux à Hortense Massaka, à Godé Menga et à Lambert Mataloulou. C'est de la part de Jean-Si Matondo de la RTNC. Également, meilleurs vœux à Pamela Kabea, Andy Joe et à Maryse. Ils sont en train de nous suivre. Voilà. Nous allons dire aussi bonne année à Zakoumouch, le procureur en France. Il vit dans la ville de Lyon. De la part de Ruben Nzakoumouissi, le procureur, ça fait longtemps, nous te disons en tout cas bonne année 2019. Nzakoumouissi, le procureur en France, il est dans la ville de Lyon. De la part de Ruben, nous te disons en tout cas bonne année 2019. Papa Nkusu tozongelio tokendaki pona ko pesa ba vœu na bandeko pona ko ba ke mobu malamu ndenge mo biso ke kolanda manaka ya mondele kolandela manaka bapaya ya bapaya na tombeli bino mobu malamu Castor okipe koluka kososola koyeba tangu nini na mouvement Vuvamu bango ba célébrer c'est encore lingala célébraka na lingala ezaka ba célébraka francisé ba sepelaka mobu mosusu mwasika ezaka na ngongani mobu mosika tango pe mbula ebanda konoka ya sika mingi ezaka na sanza octobre na manaka bapaya octobre na manaka bapaya parce que boyebi même bango tango basepelaka oyo ya bango eza nini bauti na hiver enyokoli bango siko balingi bakota na moi nde siko bake kosepela babandi periode ya sika biso sikoyo touti na elanga sikoyo poussière banzete kauki bamakasa banyama bazangi biloko kolia bantsombo-kila ekoteli biso bamayanzi tout ça alors tant bambule bandaka konoka na septembre wana potokota octobre sikoyo mabele ezwi kimia nzete kasa ya sika ebimi
tango na to bandi mbula ya sika po mbula ya sika ba mbula bandi lisusu konoka nde to bandi mbula ya sika mais faut ko bali sa calendrier na nature. Alors papa Nkusu pona yo sika wana ya emuta nino koyeko loba po lobeli balabala wana oyo oui, on a gagné le papa pour ça de 1920 combien 1921 acheminé na biso je pense que ba téléspectateurs ba sosoli penza malamu li solo ndenga kenango to akoba na esiko ya telemaki pour que to sili s'appelle 4 janvier yango 1950 esika wana to ça boni po bana voilà esika parce que histoire ndenga na baike bolongo la place de l'indépendance na Gombe bocha place de l'indépendance na quartier Rankin. Na quartier Kalamu. Na commune à Kalamu. Justement na quartier Matonge. Kalamu plutôt voilà. Donc il faut bola kisabana bwen. O ezakinda ko ya président Kasavu besika utaki. Pona akende ko apaiser ba militant ya bako. Imka ezali sika meeting ezali laki. Il faut bokoma wana, il faut bolongola ba magasin boti wana. Ezali place moko historique. Boye na rond-point Victoire, makila liboso tangela ka place wana, na station essence wana. Donc on libo cha place des artistes place wana. Ba artistes musiciens bolukela bango esika na bango mususu epi manani quartier nini Matonge, il faut longa cité d'ambiance parce que on va passer comme balabala Victoire, te pas ba ke elonga auto longa ki Victoire wana ya force publique. Victoire à force. Oui, mais donc, pour nous, il serait mieux balongola Matonge, comment Matonge cité d'ambiance, cité quartier de l'indépendance. Parce que au moment où mutazo kota, il faut milimo wana ya indépendance et ça na katina. Boyebineti lelo, par exemple, tu représentes qui ça y a le 30 juin et le 4 janvier. Nana boti le 30 juin. Et ça 4 janvier. Mais 4 janvier, bo sepela comme on a méditation. Par contre, botier accent makasi na le 30 juin. Or, na le 30 juin, molimo revendication ezate. Molimo revendication ezali le 4 janvier. Journée penza ya indépendance na biso bonga ezali le 4 janvier. Bana bazo tanga ngona bakela si bana bazo sosola. Parce que lelo, au moins 4 janvier, lelo, batu bazo finga 4 janvier. Batu baza ko bwakela ba martyr ya 4 janvier soyi bazo niata ba martyr ya 4 janvier na lolenge nini mutu nyonso oyo andimi ingérence ya mundele na mabele na biso ele ko afingi ba martyr ya 4 janvier abafoué musala bango basalaki église nazoya église catholique ayeba malamu rôle nini ajouaki na époque coloniale et lelo nazo senga na bandeko na biso ba yindo ba abbé ba évêque oyo baza na kati ya église catholique ba comprendre que baza ba congolais et na tango baza ba congolais ba kokite ko continuer ko servir mundele pona b'intérêt ya ba poche na bango na tango oyo ba yindo bazonyo koma parce que le 4 janvier parce que bolingo beta lisolo comme il faut to ju indépendance bozu ba livre oyo mindele ba komi nde bozo tangisa bana na bakelasi nde sika wapi bana bozo mona ke ezala baba même animateur politique bazo kokate kokumba bino na bonsomi pona nini mundele tanga moni événement 4 janvier asala kini bino kata zinga ki maboko te mundele tanga moni ke ba profaner tina église a comprendre ki ke même na religion na ye ba comprendre ngo eza mabe pona biso. Mais faut que na leo wana ezala bahindo pe o bazalaki na kati ya catholique bango pe batelemaki parce que ezalaki ba ileo bazalaki ba malula bazalaki o bazalaki koloba que non en tout cas tozali batu mwindo to na catholique mais makambo boko sala ya malamu te na ba révolution mususu na ndeko moko oyo ke koko na bango alingaka zala sango bango bazako lia ba mikuwa mindele ba kolia misu mais mukolo moko révolution tombola sana nzunga mikuwa wana asopa yango ba bengana ye pona oui en même temps na ko ta place wana est-ce qu'ils ont parti protestant bazali o babaki non na makambo soko lobi non il faut bien un système soko tikali na système o lobi non te ozomona parce que lelo omoni eza na biloko ebele bozo ko kolimbolela bana malamu te ya on alingi bien
tocha accent esika wana. Oui, mais naningi na le papa ko souffrir tonga roko bato zaka esika wana, il y a le 4 janvier pour comprendre l'importance, il y a le 4 janvier. Yo moko to lobi tout à l'heure revendication il y a indépendance. Yo moko lobi qui date d'indépendance, il fallait qu'ils aient le 4 janvier 59 et non le 30 juin. Mais tant au ezo qui poto ko matina le 30 juin parce que tout qui est de 4 janvier 59 à 4 janvier 60, c'est un an, d'ici quelques mois. Au moins temps on est permettait que mon père Soso là que ça valait maintenant la peine de revendiquer, de se lever. Donc, il y a un déclenchement pour que toi aussi ça le 30 juin. Parce que ça pouvait quand même pas se faire directement. Soulèvement, il y a 4 janvier et automatiquement indépendance. Non, il fallait que le processus c'est ça là. C'était important. Mais justement, Congo a zindi lisusu a zongi na colonisation pendant temps na temps wana parce que Mundela se prépara qui en conséquence. Mais Congolais pas se prépara qui? Congolais a qui temps se préparer. Lumumba se prépara qui te? Na lobi bien, même buta Lumumba suka ki baboma ki na banane. Mais avant baboma ya ça qui quand même quelque chose. Yo ka kana malamu. Ba Congolais tant balamu ki bongo, population a continué qui ko revendiquer indépendance na. Il faut tout tchango bongo na mitu. Que malgré Mundele nenga kangi batu ya bako, mais esenga ki siko population a goûté déjà indépendance donc a sa commune liberté azo banga sou Mundele te. Voilà. Siko Mundele a se préparé pour azongi sa congolais na libulu. Ako bandela nanani na ba Congo. Omoni baye kozwa tang bakangi Kasavubu pour kende ko samba. Hein? On a zaki bourgmestre. Wanaza bourgmestre. Mais bakangé quand même. Oui, il y a un président à Bako parce que aki président à Bako, l'élection est au Salema, et comme bourgmestre, bangona batata Kanza. Amoni bourgmestre il y a quelle commune? Dendal, Kasavubu, commune Kasavubu. Amoni Mindele babandi na ko travailler sur quoi psychologie ya ba ya ba yin. Nini basali 4 janvier 59, le 25, le 24 décembre, il y a 59, Mindele Sikoyo, M. Pétion, a vu Papa Diangenda. Regroupement, il y a Bangunza, Kintuadi, na Balabala Boussou Jano na Kassavo, numéro 100. Bazu Bango, non, numéro 98. Na Kasavuba. Batindi Papa Diangenda. Pour regrouper Bangunza wana na kombo ya Yezu pe basale la Bible babo ya molima mfumu kimbango baye ko accorder Papa Diangenda personnalité juridique. Création ya église kimbangiste. Donc église kimbangiste ezali église catholique ya bayindo sikoyo. Il y a comment l'église de Jésus-Christ par son envoyé. Parce que Mundela ebaki bien que batu nyonso sikoyo bazo kima église catholique et bako kima sikoyo foi ya Yesu bako zonga na foi ya mfumu kimbangu. Et tant bako ya il faut baya ko kuta sikoyo nini Bible o bakimi. Pour yemo simo kimbangu bandaki pele ko zana Kristo. Yesu pe azalaki na croyance. Il y a foi ya baromain. Attends, Yesu yozakita. Nalobi kombo ya Jésus. Hein? Yango na te kombo bapesaka po abotama nango. Kombo ya kobotama na ye ezalaki Emmanuel, Dieu parmi eux. Mais Jésus eza kombo ya baromain soko yoki rectis ris recta populis eza baromain. Lokola baromain bazalaki konza Israël nde wana bapesaki kombo wana kuna. Tozana na te tozolobela makambo ya indépendance. Tozonga na 1959 le 4 janvier. Ndenge wana sikoyo Mundela monaki ke tant que réclamation, revendication, indépendance et comme Makasi, a vu ce que dirigeant politique, entre-temps, quand on était a créé un parti politique naïe. Neti ba Konako, parti ya papa nani Bolikango, Jean Bolikango. Donc ba parti wana ba Puna, donc ba parti wana nyonso misusu. Ezalaki ba parti alimentaire naïe. Alors il fallait que l'ongola ba dirigeant wana politique tout près ya soutien ya population na bango. Donc il faut qu'on mette bango na Belgique. Il y a une conférence, il y a table ronde et que ça le là
na Bruxelles. Musika. Bazalaki quand même toujours na pensée à Congo parce que leur Lumumba tikalaki, bango nyonso balabaki te, Lumumba tikali tokosangana jamais. Tozo yokana. Il faut Lumumba za. Matondo mingi. Wana yangwana babenge coalition. Boyokani. Bomoko. Tango bango bakomi, balobi, conférence ezali. Ce qui mbuta Lumumba était. Parce que nini ezalaki po mbuta Lumumba kendete. Na tango wana mbuta Lumumba zaki na prison. Na Kisangani. Mbuta Lumumba bima kaka na prison kuna ndenga uti na prison ba pesie kazaka nani kaka kuna mbala moko akei poto. Donc il faut bo sosolango bongo. Po bandeko bazalaki kuna na bomoko basengaki bongo. Siko Mundele saleni. Tango Mindele tango bakei kuna. Bon, kaka délégation ekendeki. Bazui siko ba musicien congolais. Kale Jeff en tête. Ba Papa Brazos. Kondo Viki Longomba na ABC bino ezali programme ya Mundele parce que musique oyo Kale Jeff azobeta eza na tendance ya Bamindele musique ya Luambo eza na tendance ya folklore ya Boyindo il faut boye bakabilo kwa nani parce que Mundele azana mayele naye alors siko amemi ba musicien kuna bake ko sala nini kuna boke ko bongisa makambo ya mboka Luambo aboyaki na ye alobaki okende te nazo yebisa bino ezaki manaka soko moni mutalobi ndenge wana omoni yebisa bino ke tango likambo elekaka mutu abandi kotiesiko mwa bamatungulu na banini susi ezali to yebisa pona nini bamemi conférence ezala na table na Bruxelles alors que revendication indépendance ezosalema na Congo awa ba dirigeant belge bazalaki te bazalaki bazo coloniser awa mais justement baboyi parce que awa boza na appui ya peuple na bino nzoka balingi il faut ba isoler bino ba éloigner bino po bozala na complexe d'infériorité et tango bakomi kuna eloko nini elekaki nanu babandi kotambusa nanu bayindo na bapoussoir wana do moni mutu mwindo akoma na poto te donc azomona poto donc azomona Mundele atindiki ye donc azomona eloko moko na siko basani bazwi ba conseil ya Mindele baye ko entourer sikoyo ba congolais wana o bakendeki pona makambo indépendance po basalela bango mobeko oyo ekorégir Congo ya indépendance. Et ce que basali kaka o babengaki loi fondamentale. Donc constitution wana o babengaki loi fondamentale yango nde muté bomi sikoyo indépendance ya Congo. Le président règne mais ne gouverne pas. Ndenge roi zali bongo. E batie mibeko bokotanga kelasi kaka na français. Église nini ko kambabino kaka église catholique. Donc système éducatif, programme, et que ça la conçu et pas y a belge. Donc nous sommes et les sols et les sous-sols les autres continuent que ça la kaka y a Mindele nini bomengo ya ba congolais que ça la kaka ba Mindele. Donc il faut tout vivre kaka le kola ba Mindele et le lenge wana bozana droité ya ko sala mando ke pa ina bino bozana droité ya komi lobela ya kokende na Boyindo donc bozaka kawana il faut continuer na Kimundele Papa Nkusu omuni inere umelaka te kendaka mbango maloba koloba na yo ekosila lelo te totikali bobele na 2 minutes ya pamba le pona lelo liloba ya suka nino koloba pona le 4 janvier ya lelo oyo ba congolais nyonso batikala na yango ata lelo yo zate baloba maloba otoyokaka ngopa ya Papa Nkusu matondo eloko tokoloba boye bandeko na biso basopaki makila pour l'indépendance. Ceux qui le lot aux ba élection eza pour l'indépendance wana ezalaki. Ceux qui le lot ba politicien boza ko ba kenonga ngina za la candidat président de la République ngina za la député ngina za la boye eza pour 4 janvier ezalaki. Ce 4 janvier ezalaki te ceux qui ba revendiquer indépendance te mbele nyoso ezalaki te. Alors tous ngana ba congolais yambona no matondo na président de la République parce que azali symbole ya indépendance. Ndenge oyoyo aboyi mbongo ya Mindele kota na élection ndenge Mzee Kabila aboya ki ko defa mbongo ya ba Mindele matondo mingi a continuer kaka na ligne wana po abimisa malamu Congo oyo na maboko ya ba Belge et naza ko senga na ba Congolais boye bakake bandeko basopaki makila na bango ezalaki pona indépendance et non continuité ya colonisation babundaki po mabele ezonga na maboko na biso
pour tout changer, il faut constitution ya mboka oyo échanger. Tout longwa na constitution coloniale, tout zonga na constitution congolaise. Donc mabele ezonga na maboko ya bana Congo na maboko ya bankumu. Et tant que le président a signé code minier, il faut bosser pour la Congo. Oui, il y a un Congolais boy. O bazo servir mindele, botika ko servir mindele. Quand on va proclamer ba résultat, bondima ndenge ko bimela. Bondima ndenge ko bimela po Congo za posa kimia. Toza na posa total à liboso. Et toza ko senga na ba politiciens ya ba tendance nyonso. Bomoni eloko ya munene bouti ko sala. Tango oyo bino boyoka ni ke prolongation esalema. Po ba poussa le 30 makile sopanité po boyoka naki. Yango la kisi ke Congo soki to vande sika moko makambo ko tambola malamu. Amen. Alors bandeko ya église catholique obo bandiko lobateno bino bozoze la vérité. Quelle vérité bozoze la? Donc ndenge pelisa moto le 4 janvier, donc ndenge bozala na kan ba mindele, ndenge botambusa te conférence nationale souveraine bobebisa yango. Ba Congolais bokoka ko réconcilier bango te bokabola bango lisusu bozo continuer ko kabola bango tina lelo tata mama mutu ayoka catholique te nazo yebisa bino ngai mfumukusu nazo yebisa bino soki te ayoka nzambe alobi boye bolingo bayindo foto linga na biso na biso. Alors comment yo yakoloba ke vérité yozo zelango et là on le mettre le côté mais yozo déjà vérité vérité yozo linga ya likanisi na yo donc on y va le oh yozo penser alors na yo ki lisusu te no tozo silisa tata eza na tina ba Congolais ba la musa conscience na bango. Amérique atala makambo ya Amérique na ba moto ne ezopela kuna botika ba Congolais ezalité ote be élection ngele kelité be élection eza crédible pour nani. Parce que ce qui est crédible était opposition belake ko voter té. Le colake ko voter c'est qu'ils sûr que ça. Merci crédible. Beaucoup, merci. Alors pona yango peuple congolais n'habité ni nyoso bozali masoleza nango milai. Boluka nanu kimia to bunda etumba ya indépendance parce que bandeko basopaki makila le 4 janvier. Tina lelo bazolela balobi makila na biso botiango wapi ceux qui bino bozoteka mboke pa ba mindele c'est que tumba na biso ezangi tina. Alors pour ne tumba za la natina yango na biso tokendela ki na ambassade ya nene ya Belgique to yebisi pe ba Belgique bo bozolanda biso ndenge to yaki to tiki memo pe to yebisa ki bino ke pasi ya Congo euta ke pa na bino tozozela biyano. Alors Congolais zala na confiance ya yo moko zala na confiance que ceux qui to sangani na bomoko toko kende liboso et jeunesse muta mema bino te na gauche droite avenir na bino nde tozo bongisa lelo soki boko vanda kimia boye bisaba ebake na ba élection oya gagner to pesa ye maboko biso banso bisika ba faute kozala tango pona mboka kende liboso totala awawa nde to lingi bobongisa tenyo awawa. Alors Congolais nyonso azala na étranger azalawa boya poto tonga mboka na biso ekenda liboso kolomboka buka kamboka na ete abomaka mboka na ete soki France atindi yo Amerika atindi yo Angleterre atindi yo lobazela toya ko buke pa na bino kasi pa na biso te tala makambo ya ba gilet jaune tala makambo ba Congolais te botika ba Congolais bazala na makambo na bango ba bonisa venir na bango. Merci beaucoup. Merci to komisa mingi ko tombe libino na manaka bapaya mbula ezala malamu pour bino. Merci beaucoup. Après le 6 kimia ekobana yango. Merci beaucoup to pesi mabele ya bakoko eloko moko mabe kozala te bato ko banga botika ko banga bakoko baza ya kotelema loba mabele ya kodefa. Merci Papa Nkusu. Merci Papa Nkusu. Merci na maman Mwamboui azona na partir à Matete, maman na Rosie Nadine. Merci na bino nyonso tokutani na poso oyekoya totiki bino na maboko ya Luizo Mulongoy. Merci na équipe technique na bino nyonso oyo na mukona lelo boyo kozongisa matondo pona ba oba kufaki pona le 4 janvier to bisi na bino longonia. Merci beaucoup. Pona ndambo tika le baya na mongo Kongo sikoyo. Pona na longwe kaka na ke matadi mayo mongo Kongo toke ko ba masolo 4 janvier. Merci beaucoup. Télévision Ngongo. Merci beaucoup.